Ana betu bonso sanga iwabwe betu abwe moyo wenu awe bana betu balumani bakaji batatu ni bamamu njinu lomba bwase anunwenu bantu anyama kumikolo bwa mema kutungunuka ni mujimu kuyikumpala njinke babwase musique ezande na capitale, musique ezande na Kinshasa, donc pour moi la musique ezande na Kinshasa. On est dans province, pour moi na bisoté, mais musique un vrai musicien, il faut abandonner na nini na Kinshasa. Yango sala kike na ya na Kinshasa. Tefu mo na kabam, baba kaso wangu jip, chefu kwamba lo sombi bukalenga bwabana, kabupangi jiyo banga lula lwa kayembe ndamba mbota yabu banyike kukanuka matamba. Kuimana mwa matamba, kuimana mwa matamba, kuimana mwa matamba, mesoko mona nzubu ya nazwata wana na ebisa ye nazoko kakobina te, nazoko kakobina te. Mama ndima na ye na tikala kaka nazo continuer kakobina, tellement que namoni nazoko kakobina mabine lango wana na bina kana ngai. Mais kobina oyo ya kobina oyo vraiment ya kati wana na bandoko kangote na yebisi mama ke ngana moni mabina oyo nazoko kangote na ko continuer ko banda kobina te tant que na okokate. Donc pona ngana koloba depuis na bota ma musique na yebieza ya mama Tchala mwana na kimokolo nde na bandiko yokola siko ba musique ya batu mosusu. Des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilon Mapouya. C'est vrai que la vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. Dans le croisement de la direction Cambiana venu au Parlement. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Nele, rien à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, de partout vous suivez. Vous êtes sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Derrière la caméra, nous avons Alidor Louis. Également Jancine Dongala derrière l'autre caméra. Et nous pensons à la réalisation des Jordan Panzuki au four et au moulin. Mesdames, messieurs, sur ce plateau, nous allons recevoir un artiste ou une artiste musicien d'ailleurs. Donc cet artiste avec qui nous aurons parlé en long et en large en ce qui concerne sa carrière. Et aussi, nous allons parler d'une très belle chanson qu'il a lancée sur l'espace médiatique. C'est vrai que sponsor Nanto, sponsor dans la mondanité, mais du moins avec ses propres moyens, Azo Bundana. Afin que tu vas découvrir en long et puis découvrir par rapport à son savoir-faire aussi. Alors, il s'agit de mamou local, pas de mamou international pour ne pas faire la compétition en fait. Mamou local. Donc ici, il ne s'agit pas de mamou international, mais des mamou local. Mais ce qui est vrai, il y a quand même liaison entre mamou international et mamou local. Alors, nous avons le plaisir de l'avoir sur ce plateau. Mamou local, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé calme, santé ça bien.
Oui, que tu fais boye subitement, tout le monde a boye. Banzembo bandi koleka artiste mo boye bazo koma mamu local. Ce qui est vrai, en regardant si la couleur, tout le monde a qui couleur, il y a musique, et ça musique dia toyo kaka. Musique folklorique, au début que maman a biso chalamwana, maman internationale a mimé la biso toi ça il a rabiso, mais cette fois-ci tout le monde avec une jeune sœur, Nazape Kitoko, abandika kobeta obimeli na wapi mamu local. Ngai nazo bimelaka na Kinshasa na bandaki na Lubumbashi siko nde na ye awa na Kinshasa po na évoluer na Kinshasa na bimela awa na Kinshasa. Bandai déjà na Lubumbashi oyekin enfin que obimela siko awa na kin parce que c'est qui est vrai le cerveau moteur ya musique congolaise ezala awa na kin. Donc awa ne base ya makambo nyonso to institution nyonso to ezala awa na Kinshasa. Alors Lubumbashi nini o est motivé au tika Lubumbashi au moment où tu que batambo on peut passer dans Lubumbashi partir ces musiciens c'est pas à peine à Lubumbashi mais on s'est décidé au long Lubumbashi pour ça la musique en akin musique ezande na capitale musique ezande na Kinshasa donc pour moi la musique ezande na Kinshasa wana eza ba province to boy na biso te mais musique un vrai musicien il faut abandonner na nini na Kinshasa yango esalaki ke na ya na Kinshasa. Oui, à Kinshasa, on va faire un petit pas en arrière. Alors, mamu local, oui, nakin certainement, ce que oui, nakati mboka balandaka lokolo, ba imboka bakobina. C'est vrai, tous nous sommes congolais. Il y a aux AP congolaises, aux AP na droit wana, même droit qui bande cognon surtout au pays bazo est vrai awa. Mais arrivant à Kinshasa, pourquoi est-ce que l'unga était intégré groupe Moko Boye et en parlant de la musique dont on a tout à l'heure. Et tu crois que nous avons une dynastie, moutouage, et pas maman national. On a côté bossé na yo et après tout la ce peut-être à Kobi Misayo yo c'est décidé malamo yo moko leader yo moko bando pelisara moto sans mon bonda. Na le cas déjà et pas maman nazalaki kuna déjà na kenda kuna mais maman lingaki mingi na binaka na banda ko bina kuna nazalaki danseuse. Mais kobina tellement que na mesana nango vraiment te po ezalaki rêve nanga vraiment te na bina kananga mais na mona ki vraiment ndenge na obinela na ba danseuse nga na zolemba avant ba danseuse yango na tikaki et pas maman nde comment travailler nga moko. Comment travailler au Moko? Mesdames, messieurs, nous parlons plus d'une génération à une autre. C'est vrai, après chaque décennie, toutes des décennies, il y a des avant morts toujours, il s'annoncera, va un relève. Je pense que après 10 ans ou 10 ans et après, ou quelques années après 10 ans, tout le monde avant il s'annonce, la Katia musique, il y a relève. Et également, on peut aussi parler de ces mêmes vents. On a un groupe de dynastie Moutouage, Mbiliabel, les autres comme vent Moussou Yassika. En parlant de cette musique, parce que déjà, est-ce que vous aurez pété en Kosolana, maman, mais maman a mingi maroye mbande, Kobina penza, moi, Koko, est-ce que vous avez pas de temps en Kosolana? Nazwa ta wana na yebisa ye nazokoka kobina te mama ndima na ye natikala kaka nazo continuer kaka kobina tellement que namoni nazokoka kobina mabinela ngo wana nabinaka na ngai mais kobina oyo ya kobina oyo vraiment ya kati wana na bandoko kango te na yebisi mama ke nga namoni mabina oyo nazokoka ngo te na ko continuer ko banda kobina te. Est-ce que tu as eu le temps d'écouter la musique à Mamou nationale? Vous avez temps à koyoka musique parce que généralement musique oyozo sala on a presque une même couleur. Ceux qui yozo beta côté on dirait que les akara mamouye moka mutazo beta mais c'est vrai que moi différence mouki na ba nuance na ba expression mais zakaka musique moko est-ce que vous avez pena temps à koyoka pena Mamou nationale? Donc pour nanga koloba depuis na bota ma musique na yebi ezalaka ya mama Tchala mwana na kimokolo nde na bandi koyokola siko ba musique ya batu mosusu donc depuis na bota ma musique na yebi ezalaka ya mama Tchala mwana. Alors, mesdames, messieurs, à chaque fois que nous recevons sur ce plateau les artistes musiciens, on n'a pas besoin de faire trop de parlotte. Alors, question tout simplement de découvrir le savoir-faire de cet artiste, Mamou local, qui va nous interpréter une des chansons de Mamou nationale, bien sûr, comme étant modèle. Nayo, puisque le but que wanda koyoka kaka musique wana. Alors,
télévision ça nango kaka ya koloba kaka te hein. Il faut pas mon appétit. Et ça bongo te. Alors, tu vas nous interpréter quelle chanson? Zemoni olingo betla biso tout à l'heure. Chibola Mulumbai. Ok, écoutons Chibola Mulumbai de Mamou National, interprété par Mamou Local, mesdames, messieurs, pour le plaisir bien sûr de mon vieux Odilo Mapouya et pour le plaisir de Ousmane Benza, les gagnants Papa Najossi, et également pour le plaisir de Eva Moiri depuis l'Autriche. Suivons et on se retrouve tout juste après. Sala itwalala baba nyimu ya machema nchela wankolongo mshipela kujashi mubenga mulubanzi kantanya banyi bilala byakulu kanda muyombo kaseba kankasham kabunja kumutunda lwanda munansangu bukalenga bwabana kabupangi jiyoyo Sala itwalala baba nyimu ya machela nchima wankolongo mshipela kujashi mubenga mulubanzi kantanya banji bilala byakulu kanda muyombo kaseba kankasham kabunja kumutunda lwanda munansangu bukalenga bwabana kabupangi jiyoyo Chibola Mulumbai Chibola Mulumbai Chibola Mulumbai mwana wanta yelete labilam mwana wanta yelete labilamba chijimu chaka fayi waka kwata majib chaka fayi waka lwata majib pesa jikumi ni mwanda mukulu pesa jikumi ni mwanda mukulu chombwelele balende moyo we balende moyo we balende moyo we Sala itwalala kasongo kujiba shefu mwena kabam baba kasongo kujiba shefu kwamba lusombi bukalenga bwabana kabupangi jiyoyo banga lula lwaka yembe ndamba mbota yabu banyike kukanuka matamba kuimana mwa matamba kuimana mwa matamba Kuimana mwa matamba mesuku muna nzubu ya kanang mesuku muna nzubu ya kanang mwetaji mubilala byakulu mwetaji mubilala byakulu mwaba wakajibatoka benze la mikanda wakajibatoka benze la mikanda chombwelele balende moyo we wabansantu balende moyo we. Merci beaucoup, un grand merci. Mam Local, on a beaucoup. Félicitations parce qu'on a quand même cette image, ces années-là des Mamou National. En tout cas, on comprend que c'est une relève en fait. Depuis que Okoki incarné Barol Loana très bien et puis PCP Kitoko. Alors c'était pour le plaisir également de Nadine Ndekani également qui nous assiste, clin d'œil spécial, et nous pensons également à la bande Kotou Oyo Bota l'Arabie Saoudite continuer à s'abonner parce que culture d'excellence au rendez-vous, surtout jamais d'échec. Alors tous on a manqué awa outi obi ke na ba artiste musicien na to kinda di tiko tak yo soko ba ngo dédié mutu nzembo to beta a oki ko dédié ngona na Ousmane Mbenza, Papa Najossi, les gagnants. Donc, il y a Roloba Mingezate. Les gagnants Ousmane Benza. Donc, merci beaucoup, Papa Najossi. Alors, merci également à mon vieux Dilo Mampouy, exemple à suivre. Eva Moirina Autry. Exemple à suivre. Yo, vraiment. Yo, vraiment, donc, on a encore kakutu kolobate. Na lobata na Swahili. Mais ouais. Shikata wabia kweri we ikala tu mkubwa wangu accenti sana. Merci beaucoup. Alors tous on a ce qu'on a matière na biso parce que nous parlons quand même musique. Lelo au sali auto aimé la biso Mamou National on s'est décidé enfin au la carrière solo yo moko. Pour nous constituer équipe na yo. Est-ce que c'était facile au la carrière solo yo moko? Na kisasa ape ozaneti mopaya ozo bate ko bandela wapi po kisasa neza balwa kin bako sakati a eza combat cash so moni mutu na kin a réussir à bimi c'est que ça guerrier. Est-ce que c'était facile et encore étant une femme aussi otambola koto mama musique pesa na bakana inango 12 ekota 13 ekota 64 ekota mamego mo ebele. Bon, eza ngo facilité hein. Topo ba o pe ba banda
babanda kaka na pasi kaka ndenge tozobanda pe na pasi mais nzambe akosunga ekosimba nango donc nazobunda kaka na carrière solo basoutien nde tozosenga basoutien soki tozoforce kaka tozosalaka mosala tobose kaka toza na courage wana obose mpo ke tokende liboso donc eliki eza nango makasi tant que tozotravaille bien toza mpe na courage parce que bible elobi moto oyo azosala akolia te donc biso tellement ke tozoforce tozosala nzambe akotia biso loboko tokende ka liboso. Bravo. Donc tozo souhaiter que yo pe okende ka liboso parce que surtout couleur ya musique tobi ke mingi totikali kaka na ba côté mibali bato azo bosser mingi tobi empereur les limba wa konchila na nani na yemoko na nani Kadio que je salue d'ailleurs en passant. Et puis côté bas si tu dis comme national mais mam national comme moi mingi na hier comme moi mingi politique et le loba te bilba comme coller la mam national aoti kabiso na musique alors to lingaka tout mon mam national. Est-ce que yo assure que les loza prête au même fardeau au mam national la même on a na musique folklorique est-ce que ça sûr oza pena prête que ngai na komema yango penati na défendre pe maman puisque maman pe moi kolemba kotane comment. Mais pourquoi pas? Tiko ba maman de fo batia biso poa. Na bino so botie biso poa. Tokozanga kokokango na ndenge ni. Kosala yango pe avec plaisir. Kosala yango kitoko sans problème donc toko nga kutata lelo soki maman bengi alobi ke donc na pesio bato banda ko travailler na ye donc eza lokola kaka yende mtoza wana. Mais pour la ça peut-être nzembo parce que tout à l'heure tu l'as appelé nzembo na yo taiko sala mais pourquoi pas obinga keta mamu nationalité le kola banda peut-être kondimate ke yo yembaka oui bise ke te mama yako yo ka nzembo yango yo est-ce que pour nous sala ki yango te abande kondimate ke na yembaka te ayebi ke na yembaka abe na betaki pe na 40 ans na ye ya carrière na Béatrice na Béatrice na betaki o ye moko aza wana ba image ezali na betaki wana ayebi na yembaka na ngai bon wana komo na kobenga ta mosusu eza ba dérangement banini ta mosusu ndenge na tie mwa mutu boye ta mosusu ako après prestation on a ya Béatrice on a 40 ans est-ce que aux autres occasions sur la naï beauté o kata nini akai koloba te OK obimisi déjà nzembo osali combien de nzembo jusque là ozaka moko te nzembo eza moko te naza na 6 chansons nzembo eza 6 wana eza générique banzembo eza nango banzembo ezali ba soutien zanga pour avancer na msala. Alors pour tous ceux qui aiment cette musique mesdames messieurs j'aimerais bien à ce que vous découvrir d'abord c'est quoi nzembo na ye moko parce que wana toto yo kazaki mamu national c'est quoi to yo kaye moko na nzembo oyo à côté les studios nzembo nino zo eza na YouTube. Non, yo ezaka au choix parce que YouTube nzembo eza déjà na YouTube nga mona otela bango clip batala. C'est bon na ko sala bango mon fleuri wana eza pona yeme obali kitoko donc teinture naturelle donc wana eza pona papa chéri Jibem Piana immortaliser papa chéri Jibem Piana certainement qui est papa chéri au sola pour côté na yé yezala na moi vite fait. Alors mesdames messieurs nous allons découvrir encore une fois de plus son savoir-faire Toyoka Montfleury au ezali ici ka papa chéri afandaka quartier le grand Rambo pe afandaka biso pe to fandaka kuna eza quartier na biso. Alors Toyoka Montfleury oyo mamu local ayembeli papa chéri. Elele chena sombe jinya kwetu na shamba kwa mbanjila bula jinya kumuna bakashala kwetu kukasaiwa balengela chena kabizingimba mumbulemu waba muntu abuyoyoyoye nyaya byanyi chena inji banza ni muntwe tundra mamwe
Nashabaka ngajila ni petit le moi jibe piana jilo mon fleri yo yo ye. Ni tuke banasha katumba bwa kupanda jila yo 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 ye. Ni petit le moi jibe piana jilo mon fleri yo yo ye. Jibe ni yeke banasha katumba bwa kupanda jila yo 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 ye. Bakena banji kumune ngoma yenu misaka bwa bwa lubwa. Ngoma yanyi ya kuimba mubwa matunga. Ngoma yanyi ngoma yo yo ye. Bakena banji kumune. Ngoma yanyi misaka bobo lubwe. Ngoma yanyi ya kuimba mubwa matunga. Ngoma yanyi ngoma yo yo yo. Mudwash kwata majawe. Nashabaka ngazila ni petit le moi jibe piana jilo mon fleri yo yo ye. Ni yake banasha katumba bwa kupanda njila yo 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 yo. Tatwe le 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 le. Mamwe ni yake banasha katumba bwa kupanda njila yo 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 ye. Ni petit le moi jibe piana. Donc ezabungo. Merci beaucoup donc l'artiste a voulu immortaliser Papa Chéri, je vais bien que nous saluons en passant. Merci beaucoup. Merci également. On a vu tous vos s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons vous faire découvrir maintenant cette très belle réalisation. Si nous parlons le même langage que Alidor Luyeye et Jordan Panzu. Alors, nous allons prendre ces clips exclusivité pour votre plaisir. Question tout simplement de découvrir ce qu'a été le travail de notre artiste Mamou local. Tolana. Mamou local, Pepe la Lufia Lufia. Papa Yenza Lesili, Ousmane Mbenza, les gagnants, Papa na Josi. Et au moins, na mulukumu na Mamou local, Uju maza ambamba chido, wezanu, ukumanu. Exemple à suivre. Et au wana mulukumu na mamu local. Uju maza ambamba chido. Wezanu, ukumanu. Wezanu, ukumanu. Ulokwanga tapala utumakulu seka. Twai mombela. Twai mombela. Twai mombela. Twai mombela. Twai mombela. Mombela mbeje. Wata twanyi mama mwanyi. Shima ilikana malwai. Papi mulamba kalenga muchu wajileshi sangisha bantu muluma wajipemba. Nous sommes de retour sur ce plateau et là c'était Mutende Manamana qui veut dire ingelo banini Mutende Manamana eza mwana soki azonguluma sikoyo ozo pesa ye courage pour atelema atambola. Ah ok. Bébé donc ezaka bébé te ezoloba makambo ebele donc ezaka lokola ngati faut na courage pour na avancer donc Mutende Manamana ezolobela makambo ebele za mutu mosusu atamboli ville mobimba zoluka musala na ba dossier na lipeka azui musala te Mutende Manamana a continuer kaka courage donc ezaka continuer kaka. Ah ok. Alidor lui et Tramontina ko bukanati continuer kaka Mutende Manamana donc tu continuer kaka bongo te lembate mais oui to lembate. Alors tout le monde sali nzimbango kitoko, tout le monde studio apparemment côté studio à moi bien. Tout le monde peut clipper ça nango ça va. Ah yo zoli la ki loko ezate. Mais yo muto obimi kitoko kono lati sina ba danseuse tout ça. Nani o asali lo makamyo soto. Makambo nyonso wana eza pona Ousmane Mbenza. Papa na Josi les gagnants donc sans y donc na koyo kanata ata na Facebook te. Donc ye mutu azosala ke na avancer donc ye mutu azosala donc les gagnants mutu azosala ngai nde naza boy ye mutu azosala ngai apesi ye bambote ebele esika azali na Vietnam ba bon séjour na ye
nazo sambelaka nzambe abakisa po na ye po biso pe toyeba nde nini ya kocontinue na mosala. Là, vous avez raison, donc ils ont battu beaucoup et puis et continuer kaka. Mais alors, on a besoin quand même ça l'appel, na bande ko tout bazota là parce que aux yeux occasion ya kota là yo. Message nini na besoin ça la message wana mingi parce que oya Congo, ya mboka na biso. C'est-à-dire toutes ces langues ils ont richesse ya mboka na biso. Parce que dans linga osalango, on ça on a monoko nini, mais eza na lingala te. Eza na lingala te. Est-ce que osalanga wana na chiluba? Swahili pe ok nana besoin osola na bateau ba otala yo o ba oki ko soutenir yo pour que lobby et kende le sous liboso, d'accord? Ok, message bana betu bon so sanga iwa bwe betu abwe moyo wenu awe bana betu balungani bakaji batatu ni bamamu njinu lomba bwase anunu enu bantu anyama kumikolo bwa mema kutungunuka ni mujimu kuikumpala njinke babo ase njikija album wanyi njim préparé ni mu studio njinke babo ane soutien wenu ni angenza bimpa bikol nenu baso kumpeta nujinu mpeta ku 0 90 70 66 989. Nous basso compéta, nous peta coup plus 243 90 70 66 989. Banduku yangu bapenzi mina jua banasema muvivu asikule. Mina kwa natumika hii kazi ni kazi ku Buzito najua hii ni capital kama muni soutenir shita endelea kumbela pana mina ni besoin na soutien yenu muni soutenir nyende kumbele niche studio ni continuer na ma kaji ngine. Merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Vous qui nous suivez sur RTVS 1, vous également qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, n'hésitez surtout pas encore de nous contacter. Vous avez le numéro, elle vient tout à l'heure de donner son numéro. Mais pour tout chiter nayo, on a besoin parce que les artistes, il faut bêter sous ce lot au moro, mais il y a Maman National. Tous on est là, kaka tu veux la mulbaito. Non, tata cicatrice d'amour parce que ça banzembo na lingara mingi. Bien sûr, le bête tapé cicatrice d'amour. Ok, alors mesdames, messieurs, cicatrice d'amour pour votre plaisir. Elle est en train d'immortaliser encore une fois de plus Maman National. Tchalamona que nous saluons en passant. Et clin d'œil spécial à Dr Jeff Njad, il était ta don de Dieu. Vuluka dilolwe jiwa kambe ngele chanza ninkukwat we woni nyaya kwetu wakupinga na muselaba vuluka dilolwe jiwa kambe ngele chanza ninkukwat we woni nyaya kwetu wakupinga na muselaba meme kusengelele oh toni mujin kuleje chibangu cha bushua kuchupa nkuruse munene chana na nyaya kujo meme kusengelele oh toni mujin kuleje chibangu cha bushua kuchupa nkuruse munene chana na nyaya kujo chena nkupwa moy chibangu cha mukau chinji mushingu cha menwa wakansumae chena nkupwa moy chibangu cha mukau chinji mushingu cha menwa wakansumae chena nkupwa moy chibangu cha mukau chinji mushingu cha menwa wakansumae chena nkupwa moy chibangu cha mukau chinji mushingu
Merci beaucoup, puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin, nous courons derrière les temps. Mam local, toutes les portes sont grandement ouvertes. À chaque fois que vous en avez besoin, à Bisso, pas de problème, Toya Mbayo. Et encore une fois de plus, bon vent à la carrière nayo. Donc j'espère que Nzamba Rosungayo. Et Kozangate, ah bah musicien, Libanga, les Libanga Zangate. Ce qu'on a dit que lorsque bah dédicace, ma banga. Ok, c'est bon. Napesi no merci na ndenge ya mbingai Alain napesi merci makasi technique mobimba napesi bino ba mbote na ngai ya mamu local puis nazopesa ba dédicace na ngai na Ousmane Mbenza papa na Josi les gagnants donc yo vanda kaka shikata ndonda sek kombo na yo ya shika ezoya na ba makambo ezoya kombo na ono pesa yo ndonda sek na bosanité exemple Odilo Mampuya ya vraiment yo donc na okoka kutu koloba te na pesi mbote na manager na ngai TNK vidéo donc zalaka ka bon na pesi mchele mbote ba mbote na ngai na ba fan na ngai nyonso ba mbote na ngai na batu nyonso a Kongo mobimba mokili mobimba Lubumbashi Kasai na pesi bino mbote na bosanité kaskito mobala mbongo pe diamant dollar epona bilongi na Angola yayo yango wana président na ngai na pesi mbote na champion Pati Mangwau boza ebele misusu bakimi ngai misusu bakoya na bosanité famille na ngai na pesi maman na ngai mbote na Lubumbashi grande sœur na ngai propre Marie Mwamba Nzambi di Padja Nzambi donc bambote na bino wana à la prochaine. Merci, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Clin d'œil spécial à Scotty, également qui le suit depuis la France. Nous penserons à la lumière du tabernacle, le président Adonis Ngamani et à la Unodam. Merci également à Chancel Memba, celui qui fait la fierté de football congolais. Un footballeur à Suisse, Francis Beto, fait bonne année Nicaragua. Il y a Arletan de mer double. Alors, je pense que tout comme une souka, donc merci Nayo. Merci. Puisque vous répondre à l'invitation à Bisso, beau soutenir Mamou local, son numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Merci également à la bande de Gotou, où vous continuez à soutenir Bisso. Le numéro est affiché. Merci à Jordan Panzou, merci à Jancine Dongala, merci à Alidor Luyeye. C'en est fini pour aujourd'hui. Enfin, culture d'excellence au rendez-vous. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.